Congo Kimia TV. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes branchés dans le meilleur de sites, www.congokimiatv.com. Je sais que vous m'avez vraiment manqué et je vous ai aussi manqué Bana Poto. Mes salutations à Bino Nyonso. La santé s'est rétablie. Mon boss, Orgazi Manantan, je te salue. Merci de me faire encore faire confiance. Tozaraka, Nazaraka, moi, on n'a pas de problème. Peut-être au Bangungu Baloba qui était She's Love et toujours à Congo Kimia TV pour vous servir. Aujourd'hui, on est là à Matete. On est encore revenu pour la deuxième fois à Matete. Matete Chocho, les retours de Triple X. En tout cas, Baloba, T Triple X, Aza Lelo na Matete. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité. Triple X m'a impressionné les anini pour tout le monde déjà chaud m'a impressionné les anini na accueil oyo ba fan na yo ba préparer na orchestre na yo ndenge salaka on to ba grâce à Dieu quoi et que merci belé on monne lo que qui merci na grâce ça te parce que grâce à la répanse merci dans la moteur c'est le bola moi de soutenir yo donc na monne lo na ro sai la bango te na monne lo na ro lo ba ko le ka merci na grâce ça te Bino Moroboyo qui a Triple X a dit merci na orchestre na yende ba patienter. Est-ce que patience na bango wane vous allez payer? Nzamba za moko. Te oza affaire nzambe te comme affaire à Triple X. Le charismafion. Yonde le charismafion. Le charismafion. Et lobini. Mais au monde bango de ba so ipsa no cameraman no so bango tunde ba na Simon. Les snipers aident-nous un peu à avoir les snipers attirent à danger bon attirer nos visages en haut depuis qu'on a tina souka. Ouais, pas de problème, il va le faire avec plaisir. Triple X na ba plaisir ya boy. Oh bana matete ba opesa ba fan na yo na orchestre na yo mobimba. Est-ce au foot rabano yo? Bon, omoni namoni langage mo za koto soki nzambe te soki mawa. Comprendre? Wana eza ya Fabriga. On a lobat na lobi langage mo za koto. Le langage mo il faut préciser ça Fabriga. Te ngana lobi langage mo go boy. Te ozu ya Fabriga spécial. Chatterbox. Ya yo chatterbox. Bombo clack. Na oyo ka déjà kuna ba fazer nzambe. Bito tuna bango nyonso ne bazabo. Bino boza banani tuna bango. Baza banani. Bolima mba osambela to. Biso to osambela peut-être soki nzambe te, nde balobaka wana. Mais biso to nzambe wana. Je reviens toujours sur Fabriga, je crois. Na mono linga trop. Oh, wana Petit Palin. Petit Palin. Donc au bank ça na yo te. Te ko bank c'est ndoki. Te yenda est-ce que Banani ana basho. Banani. To basho banani. Oh, pour amonique mutema neza pona nuire. Baboga, ba nuire ba Barcelone, ba nuire ba oyo bazali pena basala kenet ba prix aux na baboga. Vous comprendre? Mais à short. Mais tant que tu peux aux achats à la vie, on va monter.
te tuna bango bapesa réponse tala panneau solaire ye mpena ezalaka wana aza na mposa courant ya SNEL te ye moko azopesa deya courant tuna ye nga na miss naomona yo nde ozopesa courant oleka bango te nalongoli linet nakabela o natuni mais je pose simplement la question en voyant déjà nani aza représentant awa anakin Firozana, bonsoir. Bonsoir maman, la belle de belle beauté sans maquillage. Vous allez bien? Qui m'enzambele qui molaya soza comme Nazara qui bien maintenant commis suko bien. La présence à boss. Ah na minute donc quoi donc kolo mon pépé la raté. Mais yo mon leader ah mais leader aleki o kaka etala. Mais na biso so moni nzambo moni Yesu. Yo lingo compliqué ngonene. Mais boss oli abino na santé. Te tunanga nini? Na tuna nini? Ba webite baba nzamba munene. Mais yeso yaki muke. Ba ko ya be mbinga so ate yo boya betio. Na bomela ngo moto yango zala. Triple X, bienvenue. Et on te dit, sois le bienvenu à Kinshasa. Donc, Triple X, on croit que ta présence est Zoloba et Belé. Donc, Misala Oezala qui a arrêté, ils ont continué. Baboulé Zali, Baboulé Salamara déjà. Baboulé Zali, Baboulé ils ont continué. Et ça, la mara de ton absence, mais de ta présence, on croit que. Parce que la lobby présence, il y a boss et justifie à Makambwe Belé. Il y a un moni bango tout bazawat. Mon ba Barcelone te. Mon ba Michel Mboyo te. Bango tout. Mon te suka na mbonda zakuna. Bomoni bango te bazali, ba panneau soleil, bango te bazali, ba Firozana, bango te bazali. Si vous toujours continuer à cheminement en ande kenda parce que au moni tozana moi hiérarchie mo ezalaka. So yimi bege kwei toujours ça il a to kena toujours. Yango na quoi. To lugate to changer o déjà to salaka. To kena. Parlons d'affaires dans l'affaire. Rendement et affaires dans l'affaire les Andengeni. So rendement dans l'affaire Zali album ya Mukonzi Mogonde Salamaki. Moni seconde za boye bana mayo to moni. Ah mutna mutazana expression na ye. So moni biso to Zali ba dictateur te. Moni ba mouvement beleza na mboka na biso. Ba Mukonzi ba continue ba dictateur. Ben moni siko bolba keno RDC mboka ma kasi to eloko makasi siko na RDC wana na kati ya ezali na démocratie so siko na ba mouvement tout démocratie zate ozotika te ke non de ba panneau se ba s'exprimer ba Barcelone ba tout ba s'exprimer démocratie zate so na la démocratie la musique. Là c'est Triple X qui est en train de parler. Triple X. Vous étiez ensemble avec Lasco. Ouais. Relation nini bozo entretenir siko na Lasco. Mbote na mbote. Mbote na mbote siko. Toto kuta ine mbote na mbote salima ça va c'est bon. Ndenge ozana kina aza pe na orchestre awa obeteli mo orchestre na ye. Na robetele tante ngala na tanate. O moni bango basa mingi basa batalikala. Basa boy toi na tante te. Toi na tante. Toi na tante. On sent que l'affaire dans l'affaire, il y a le show. Est-ce que le show en ezaka ya matete ou ekangi king? C'est déjà à la base na linga que non mukuli mobime yebi déjà. Nami kiliba yebi que Triple X showman. Omoni ngai koya kolala na bapongi na bambetu te. Ngana showman. Showman elakisi que tango za showman oza muto lukalar. Na linga teke no ba masa to bana simana ngai bazanga ata mbonga otsomela mwana bango mwa mili ka biberon te. Ozo ba. Ngamo na ade na balifanto.
so bango to bana balifant to ba occupation banini tout ça il faut bazala moi eloko wana bale saka moi na motu wana isala. Tu t'es dit eza kolobaka kate poto kinpe ba confirmera ma solo à poto na kinpe affaire dans l'affaire. Donc je crois que boza déjà dans le préparatif il y a album mususu. Est-ce que tu t'es dit affaire dans l'affaire et kangi to ma solo et affaire dans l'affaire eza na ngora ma solo à poto. Bon, teto solo la moni ngai na zala réaliste. Omoni nga naza optimiste te. Omoni optimiste atalaka eloko ya sali amoni ngo danger. Mais nga naza réaliste na otala keno na zongi na mabele mame. Omoto na bi mabele mame place motolo na nga bakunda. Tant ba katcho na ciseau ba boaki ngo quelque part. Odoba. Tant on a zongi ciseau fona tala système de jeu. Système de jeu na ko na poso otala te. Ozo yoka déjà. Tozo yoka tala ba oyo basho tozo tuna basho ngo banani ayebisa biso tala ba oyo basho ngo banani omoni toza neti pembeni ya Junior Kose ofandaka pembeni ya Francis Mbala G8 na tout en mopanzi na organisme Manhattan les parrains quartier des affaires mon boss que je sais omoni ta boss na yo mais tu cas tout en na triple X ozalaka mabe ya ba faire te na tout nos comment on lobby l'affaire dans l'affaire tu ozalaka mabe te na tout niot ozalaka mabe sina eu peur ozalaka mabe ouais, tu peux nous répondre, tu peux nous dire bah featuring Boni au Sali déjà l'affaire dans l'affaire na beti trop ba featuring na ba dominicain na beti na ba master na ngao to bana na bango ndule banini tout ça on ba ndenge masoli Lasco te to solo arabe yo tanga kombo na ya ex na bébé J3 atala na makangu nao bébé J3 atala makangu nao mais moi on a bino bébé J3 kacha comment ne mbanda ya sindit surtout na makambo na bien te mais yo papa na yo zongi ouais tigolo ici ba toi qui dot to lia qui te kitoko oye okosusu mbongo etikalaki oubien oye osisa makambo ya libala mwana olamba peut-être bien te mwana osa makambo ya libala bien te papa ata na ligne de miel ana ligne de miel nano wapi boye ye mo utayebi est-ce que ligne de miel va préciser mais papa il faut yeba il faut en information Lasco mama tikali yango wana te wana foto na ye na ye wana kuna bayeba na basangana nga na osolo na papa na FC bango système a bombe claque chat à bot to beta masolo ya sacerdoce omoni ba jeune homme bazar omoni ba jeune homme bazar bana tant que non lelo bali sa balifanto na bango ba famille na bango ba se retrouver tokomi déjà na masolo ya sacerdoce sans finir de l'affaire dans l'affaire ezanga siko moni ngane na yebo sacerdoce eza yo siko na bango te sacerdoce eza bango ngana za na bango te yo za na bango nayokaki balobaki papa atikeli bana bitumba eske bakokoka ayebi papa ayebi ne bana ba makasi te masala ngai tobeta mwa eloko moko bo mwa respect moko bo ya sacerdoce bayoka toke yoka wana eza bana na bana te bana ya bana te o bana kasi mwana ayembi kabango na sacerdoce mwana na mwana azosala papa yo deja oyoki bango nayebi deja koyoka Chérie,
Là, c'est l'ensemble des enfants. Là, c'est l'ensemble. La famille restreinte, c'est la famille composée. Soukana Mbonda, Niata Tokanan. Triplex qui neza ya koningana qui neza ya kokangama de Fabregas oza sûr que sacerdoce bana ba obunda bitumbango te tolo ba sacerdoce ya on a lobi sacerdoce oza sûr bana ba obunda bitumba oyo avec Fabregas et là on a remarqué belé hein bozo vivre trop na bad man na kini bozo un système à bad man donc les mauvais garçons banani ba mauvais te na lobi kana bino ba bon te na lobi bo vivre na système à les bad man tozo na yo na kati te nga na zalaka te nga tiko to bible na système à shata box donc biso to masolo studio to bete logo bo ki logo ba to beta bana mai logo ba to sala ozo comprendre na kata shata box zo kende siko esukwama ozo comprendre yo zo ga ozo tanga ba komba batu te moni ba polémique so linga ngote biso to vivre pour na keno batu tout ba se retrouver. Mais Moussala ya batso bezo kende liboso, il faut toujours encourager. Bon, so ngana na moni yango te, so batu ba moni yango to beta nga félicitations to beta nga mabogo. Mais pour le moment na moni nanga te, ngala zo so ane na bara mayo baza na posa ke no lelo pe biso beto progresser. Po ne bino botalaka ya batu, lelo yo ko so bisoti. Po no beta no masolo na biso to linga o comparer biso na batu. Un adage en français dit pour mieux sauter il faut reculer. Biso to oza na posa o reculer te biso on vient de commencer. Non, reculer. On commencer. On vient de commencer. Ah, tu viens de commencer. On vient dans le lobby, on vient. On a parler français. Parce que il y a des temps. On vient de commencer. On vient de commencer donc biso tu oyo. Ngai karate biso nyonso. Tu viens de commencer. Il faut toyoka pe banande. On vient de commencer wana. Toyoka bana, toyoka kimwa muke toyoka bana moko. Ce que vous permettre. C'est bon hein. Moi je loue. Warelo moronti. Yata. Sukana mo. Est-ce que tu sais? Triple H aza danser. Yo konti makamote. Yo wana yo ambenda diye. Moi nini ozako kanza samuna komwa triple des afos. Moi j'ai achifo. Des afos. Si sololi. Pourquoi tu plais haché? Pourquoi mieux que ne t'y isolé avant y panne? Quand tu me look at my moto,
nakobondela chansari bana naimaka na azalaki cheve katende zonga yanini bolandaka triple ya ife yanini bolandaka papi ya ndipo baba na peto oya lesa bino oyebite apela bolingo oya lesa bino oyebite apela bolingo la vie esale mabongo isifile luka ne kitoko baoyo baluka kokwea na ngai lelo basuki na nzela na matipe na nzambe bamaimona babu batevese Triple X, oyo eza baflateri te te bakoflate mosala kitoko te omoni so mosala ezosalama kitoko bakoflatango te mais yo moko nde mwana matete te Félix Wazeka mwana matete Fabrigas mwana matete mabe zero mabe kozanga te mabe zero mabe kozanga okatisi mpena suki mpena baluki scotch na col tipex bakole yo mpena suki mosusu mabe nde ozo comprendre omoni lelo sikoyo okeno Triple X abotama matisa kola na mbinza ozo comprendre sikoyo bato bayebi yango tomoni lelo biso to bamaturité to bando babeta oyo nakola boye nasala boye nalata boye nasala boye te wana nde mabe zero ozo comprendre biso tona masolo okeno lelo tosala boulot eza lokola entreprise lelo tobandi entreprise eyake non chaque travailleur azala na mwa rémunération na ye ozo comprendre lelo epa boss na yo Orgadi Manhattan oliaka toliaka te là c'est mon boss te natuni oliaka toliaka là c'est mon boss te natuni oliaka toliaka là c'est mon boss te olobi là mais ozozongisa réponse oyisenga te non ou oui oliaka toliaka te mais c'est moi qui pose des questions ah moni bino mabe na bino nde yango wana bobeta maboko bon na comprendre que non Orgadi Manhattan afutaka ye te Orgadi Manhattan le parrain quartier des affaires qui t'a aimé au futaka ye te on est le bio non changer site Orgadi Manhattan mon boss ozo sortir Triple X alingi X lova za société aïe oyo eza dégâts ozoluka ba dégâts te afutaka o te ozoluka ba dégâts yo nde ofutaka bana bato te parce qu'ils étaient toujours patients comment na bolingo baza nango ya musala on s'est dit que bana oyo il faut rendement ils allaient quand même Triple X grand garçon tellement non bozwa yara allez oluka ba témoin ozopona bilo tika ngana pona ko pona zonga ngalinga pena fire pona tiko nga olinga kaka oyo te tika nga moko na pona na kopona kaka wa representaka yo awa yo kasi na kopona suna pesa kobomba te Triple X aza moto ya mbanga baninga mpe kuna baoyoka bango mpe baosala yebisa biso oyo ye asalaka mpona bino bon Triple X komona ye nanu eza déjà azorepresente déjà bolamu komona ye déjà eza kosala bolamu te me komonisa komona na mutu donc non namona mutu te l'apparence est trompeuse non wana balobaka wana donc balobaka mais nga première fois na vie na nga namona mutu beauté concordé na motema omoni mpena mutu ndenge ali display ya prince mais okota na motema kuna omoni ke non azaka android baapplication eza ebele donc solingi whatsapp ozwa whatsapp solingi viber baapplication eza ebele donc Triple X Android les témoignages déjà de ton représentant ici à Kinshasa c'est bon il y a eu pour confirmer c'est bon zana mo honnêteté ko pardon moni so ngana eto ngana réaliste na optimiste te na mo bilongo ya tusu bata ngana sengaliste netika na pona mais te na epsaki opona mais oponi na ngana benga yi muto oyo okutu yokutu peut-être ko ndima te que notre triple solo na ye non en tout cas c'est parmi tes meilleurs chanteurs meilleur chanteur bango tout ba bon chanteur pas de poème moi j'ai dit
surtout ba bon chanteur meilleur azate mais ba bon Oyo tikela bango boye na tikeli bango et comme c'était pour les enfants. te wana ba o ba betaka na ba o ba ebi valeur à moto te omoni valeur à moto il faut yo moye ba na valeur na yo moni ngaso na ebi valeur na ngai na go sous-estimer jamais valeur à la personne qui est en face de moi tu vois donc tu ne peux pas sous-estimer ton ami Lasco sans ni nos opus album nae Ngobi na ebi yango te on comprend ngana beta matula sacerdoce ya mouvement ya massa bazana sima mais c'est ton ami azalaka ami na nga tokoma ba collègue ya ndenge tokutani topesani mboko te omoni ami eza oyo tokutana na tous les jours omoni kozala hypocrite so na bika za ami na ngai nazali siko hypocrite il était mon ami mais oyoki quand même Ngobi na yoki yango te na yebso vérité zalata gentil te mutayoka bonjour moi bonsoir wana pe oyo Ngobi te bonjour te ngana yoki Ngobi te mutayoka yo masana snap ne mutakomisela nga oyoka ki bani tshwati ah quand même oyoki muninga yoki mais par rapport nde muninga yoki seki wana quelle chance tu peux donner quand même na lobai sur na batutunga triple X na pe sa conseil te parce que na linga pe conseil te parce que moni mutu azo éducation pour évoluer ndenge nini soko olingi conseil parce que déjà so za na bonne éducation tu as été bien éduqué oko sala mutu mabeto za suna posa conseil te pono ko yeba ndeni ko se valoriser pe ko valoriser ba on en a toujours besoin conseil par rapport so za na posa conseil so za mutema maboza tala ba oyo Asha Benda Viva tu Balobi Benda Viva Nakoyoka, on s'est dit, ça va avec ton orchestre. Mais on a Kofi Oloba. Yango Okimi Ngobi te oye nakin. Au moins un peu boyo pour pas Kofi Olomide. Et Toki sur. Sur moni na osenga venant tous en moi tranquillité n'a pas sa réponse au bien. Hein? Au moni avant de répondre par rapport au moni Kofi Olomide, aza icône ya musique congolaise. Vous comprenez? Au moni le grand Mopao. Le grand Mopao aza icône ya musique congolaise. Hein? Avant tu on va répondre que ngala ke côté pas Kofi. Au moni nga na lo bano lelo. Donc na lo bano vraiment que no Kofi a foutu à musicien. Au moni que no lukana musicien mo Kofi Olomide tu ne soit foutu à combien? So rappelle au prix à foutu à yo yebi déjà, hein? Oyebité mais oyeba parce que oyebi mais les grands Mopao azana balar na azana hotel na na mamne mago foutu ngati. Mago foutu ngati. Kimi na oraka. C'est Kimi na oraka Ngobi. Ako futanga te. C'est Kimi Ngobi. Te akoki, comment tu m'as kokité? C'est ako futanga te. Ako futanga. Masa, bon bon. OK.
Ozoki mango. Yango kimi on a danse. Qui azana na lar na ye. Azana makamno tout. Makoka ofuta ngati. Akokoka te. Mais à coquille J3. Ah mais J3 ça à quelle lune de miel. En tout cas, plaisir de trop. Vraiment, tu es actif avec ton groupe. En tout cas, félicitations. Groupe Penze et Ambio avec plaisir. Ça sera déjà la spiritualité parce que toi, tu as métaphysique. Ambio, on a bon zoto. On a bon lit, on a bon zoto. Ah maman, c'est une association. Donc, il y aura un monde que maman Zala qui a tout solo la union, c'est conclusion des hommes. Moi, jaloux. Kebana milima mama ndona. Kebana milima mama bifuni. Kebana milima bana miso. Kebana milima mama. Jaba oyo. Mashwa. Lo bibeta no agarti ko mo. Bon répétition. Donc biso no to. Merci. Un plaisir à trop. Le plaisir de Gladys Kinzenga qui est en train de nous suivre et qui est toujours derrière Congo Kimia TV. Merci à toi Gladys Kinzenga. Vrai chérie à Kanga et à Dega. Triple X, on arrive déjà à la fin de notre émission. Au PC la biso, Ndengenini, Masolo, Ndengenini, Ososala Naki. Parce que ta présence, comme je l'ai dit au début de l'émission, ils ont représenté quelque chose. Moussala oyo salama oyo sukara na matetete. Non, monigo suka na matetete déjà trop koloba trop primaire na ndenge ya français de loba comprendre. Déjà moi déjà matete ba pantaka déjà masolo. Nga déjà so moni triple X a outi nord a komi atali o a cohésion na matete c'est que komi déjà eloko moko to bengango chata box. Donc vous vous préparez déjà pour le studio. Bon, on a le bagage, il faut mingi on est junior Kose. Junior Kose, sur la paiement à triple X, donc tout est déjà valorisé. Vous comprenez? On est déjà studio, on a émission tant on a solo là, on a Zokima, l'affaire dans l'affaire, on a émission que sacerdoce. Mais sur le sacerdoce, des bazana donc il banama et tout bazana. Baza mutu na mutu ko s'exprimer na ndenga nia maza pele ezalate papa tikeli bana bitumba po yebi bana ba makasi te o menga mo déjà na bundaki bitumba ngo sanke bana kutu tozaka na bana déjà mais papa kebi akeli banda pena ke non abeche dingwe mais moi muke ya papa pesa yoka nanu bato babi ke dingwe mutu
nangenge mais papa bimeli libanda beti edingwe bana bayoka sango oyo père na betaka edingwe sikoso siko bana babimi siko On est arrivé à la fin de notre émission. Triple X au P c'est la mouké, bah salutation. Si on aura encore un petit morceau au coquille au P c'est la bande na poto. Au P c'est la Simo Goms Bamba l'homme à 3 noms. Au P c'est l'orgasme entendre qui est ton ami qui est mon boss. Sera c'est la moi mouké. Te mingi bana poto déjà ba ebi. Triple X le charismafion, on doit comprendre. Ba oyo ba soutenir les charismatiques. Pour moni sikoyo sacerdoce ezoya bango tu bana sima awa. Bango tu bo simba bango kala mingi te donc dans 5 jours tokoti studio pour nous préparer sacerdoce tina suka. Tant on 5 jours jour pour jour hein. Jour pour jour. Quand on bien yo mutali boso tant to banda premier jour to ba beta. Quand on ça la promotion beta non tout mando beta kadu. Jour wana yo kala. Merci à vous. Merci à vous, c'est vraiment le show, Je crois que cette émission a vraiment fait du plaisir à Anto Itra Sexy. En tout cas, Balobi, Anto, Akrangi, la fille Akrangi, Genève, Boti Kalate, Bozala Zala Po, à Congo Kimia TV. Yangonde réalité. Yangonde mignon mo sentir ba show et bilenya boy. Toujours et toujours, on est ensemble avec vous. Vite Kaloudi. Le plaisir à vous aussi. Simo Gamseva Mbalom à 3 ans, on est ensemble, Orgasine Manantagne, merci mon boss. L'honorable Silva Dopaka, merci pour vos conseils. On est ensemble, Christelle Castolo de Genève. Chinois Matelo, Yoga Marambo Nezo Pesa. On est ensemble quoi.
Congo, Kimia. TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.